bamisusu babelelaka nzambe ya Yakobi, me biso tolobi nzambe ya kimbangu. Kasi ndeko tokoti na kati ya likambo oyo tolobaki ete bokonzi evandi na Congo. Bakonzi na monde mobimba eza mboka ya liboso oyo ezake bakonzi na biso bakomama na Bible. Bakomama ndenge nini? Peut-être bato mosusu bakanisaki na kati ya Bible nde tokoyoka Joseph Mobutu bakomi yango penza. Kasi avant o comprendre likambo yango oyebake esika oyo bazolobela Joseph Mobutu to Joseph Kasavubu to Laurent Désiré Kabila to Joseph Kabila Kabange, il faut ozala mutu ya boania. Batu ba yimi ba yimaki ndenge nini yi ako loba ba president nyonso bakomama na Bible. Kasi to balusi misto totali to lobi oui Congo ndenge to bani na ebandeli na division ya mokili na deux parties ya mokili na ndenge tozo kende boko comprendre que bakonzi ya mboka Congo bakomama na kati ya Bible. Kasi na chapitre nini bolanda elingi koloba ete politique o ya Congo ezali lié na promesse ya tata Nzambe. Politique ya Nzambe ezali lié na politique ya Congo. Pambate Nzambe esika ya vandi il faut ezala en or. Maye oyo Nzambe alingi yango kosalema. Lelo yo tata yo mama na minito simuki mbangu alobaka ke désormais okomi savant, vouloir ou pas okokoma savant. Kasi bandeko balakisi biso que la vision de Daniel et les 4 pouvoirs politiques de la République démocratique du Congo. Na kozongisa maloba epa ya ndeko na ngai ania lolana no esika wana pambate lelo tolobi bisini so na Bible. Ndeko il y a solo Daniel 7 verset 1 à 28 des programmes politiques ya mboka na biso evandi. Soki otali na 4 pouvoirs, les 4 bêtes oyo Nzambe amonisaka Daniel na lero wana. Tozali 1 na pouvoir colonial belge bangonde bato bazalaki aho. Donc expliquer pourquoi bango ba belge baya kokonza mboka munene lokola Congo. Bango babengaki bango Lion. Na oyo elandi Daniel 7 à 5 ezali règne ya Joseph Kasavubu. Kasi yepe aumelaka te po atosaki te. Na Daniel 7 8 tozali Daniel 7 6 tozali na règne ya Mobutu yende aigle ya Kawele ye aumelaki domination pesaki ye pour mi se souvenir na discours na ye ya le 24 novembre oyo apesaka na oni. Le 4 octobre 1973, soit 16 ans jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment de prendre la parole pour la deuxième fois,
à cette tribune, mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'éprouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quel droit et de quel homme il s'agit exactement. Tozali na Daniel 7 à 8, tozali na règne ya Papa Kabila na petite corne na ye. Yazalaki mutu moko très coriace. Tango akomi toyebi makambo oyo elekaki. Na sima toye komona Papa Joseph Kabange abimi avandi na bokonzi. Toye komona le plus vieux et le plus jeune ancêtre de l'humanité, Yepe abimi avandi. Kimbangu Simon Kiangani. Ok. Kimbangu Simon Kimbangu Kiangani. Ah. Sikawa mama na likamunde yangoyo. Oyo batu ba bujaki. Sikoto kokene malembe. Mpwete to lagisa bibliquement banda na premier verset ti na 28. Simanango piso nabino tokotuna na ba question. Nani akosi nani? Nani alingi nani? Ngaite Bible. Voilà ce qui nous dit la Bible dans Daniel chapitre 7 verset 4. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Pandeko balandi batatape ba mama, pouvoir ezalaka na 3 éléments. Élément o ezalaka interne, élément extérieur na élément spirituel. Soki ba Belge bayaki ko coloniser biso awa na kati na mboka na biso, kotia biso boumbu na kati na mboka na biso, kasi bakoko na biso balongwaki bakende ko kota boumbu na Égypte. Metango bayaki pamba te. Élément spirituel etindaki ke bango baya awa yango naza koyebisa bino. Bango nde bazalaki awa. Congo mboka na biso ezali mboka ya Jacob na mwana na ye Benjamin. Bana nyonso tu ya Jacob babotamaka libanda. Mais mwana na ye ya suka Benjamin o babengi lelo ba Belge ba Flamand bango nde babotamaki awa. Mwana na ye ya suka abotamaki awa précisément na mboka Kamba. Mama ya Belge Rachel akufaka awa na Kamba bakunda ye na ngombe kisuka. Yangwana ba Belge comme ba botamaka awa Congo ezali mabele na bango alo likambo ya tata Nzambe lukaka nzela ti ndenge bango bayaki ko coloniser biso po ete na sima tango ilake kokuka ba pesa autorisation na lingomba ya tata Nzambe ndenge na lakisaki bino na libosoki tata Nzambe a fixaka date na ye le 24e jour du 9e mois, c'est-à-dire le 24 décembre na 3e jour ya création. Nde ba Belge pe lere komaki ngonga wana nde bayaki kopesa autorisation, mais bazalaki awa tango autorisation ye bazalaki konguluma oyo basala biso na bakoko na biso mutabungi yango azali te. Nde tata Nzambe ayaki ko signer bakor na bango nde lokola bayaki kotika mokili na biso na 1960. Ok, wana na 1960 kasi likambo oyo ezoko tinda biso na boyebi penza malamu likambo ya Lyon elakisi nini na pouvoir ya ba Belge? Bon, Lyon ezali totem, ezali nyama ndenge azalaki konguluma awa azalaki lokola Lyon ko beta bakoko na biso même ebembe soki ekufi soko futaki pa kote fu ba beta ebembe fimbo. Donc ye azalaki lokola Lion. Donc azwaki totem wana Lion nde nasima motema ya bomoto ndenge Bible za koloba moni Lion aza nyama mais sikoyo motema ya bomoto eko pesa me habite batoyo
na pesa bango bosomi ndenge oyokana. Donc na cadre wana donc Niama wana Lyon yango mena est représenté pouvoir ya ba Belge. Mais bandaki ndenge nini po bandeko bazolanda biso ba comprendre bien puisque to lobaki ke Joseph Kasavubu azana Bible. Comment to ko prouver que réellement Joseph Kasavubu azana Bible? Ya solo likambo elukana kinzela oyebi na lere wana bakoko na biso na banzambe o bazalaki na biso papa Kisolokele, papa Diangenda, papa Dialungana babandaki koluka ndenge nini bakoki kovandisa likambo. Ba papa Jean Bolikango, ba papa Kasavubu, batu nyonso bazalaki babandaki ko tournoyer tout autour na bango po ete baluka nzela. Na yango papa Kasavubu bien kazalaki minoritaire na parlement na époque wana nde bayaki ko bimisaye comme président ya république ndenge bayokanaka na papa Diangenda. Voilà nde tango bayokani ba erreur o ya sala tolobaka yango batu pe bayebi yango. Tolingi sikoyo oloba ba erreur wana puisque ba erreur wana ezonga susute na ndenge tozali parce que erreur ezali kanda, n'est-ce pas? Kanda eyaka na erreur. OK? Oui. Sikoyo loba na nakata muzindo. Indépendance za makambo ya mabele. Banoko na biso ba Belge po bango ba botamaka awa. Tango bazwaki mokili na biso bakamataki mabele na biso bakangaki yango na mal. Alors mokolo indépendance basalaki mal mibale. Mal mususu bati mbongo, mal mususu bati mabele. Sikoyo basali examen balobi bon Kasavubu akende kofungola mal wana po a récupérer mabele na biso. Tango yake papa Diangenda yebisiye kende biso tokotinda nzinzi. Soko moni nzinzi ye abakemi na mal loba mal wana ya mabele ya wana yondo kofungola. Nzinzi akendaki abakemi na mal. Non, c'est là non. Place on a to lingi to expliquer bato. Donc les jours où ezala qui était bapona de mal. Papa Diangenda ayebisaki Joseph Kasavubu que soko moni nzinzi eye evandi likolo mal entre les deux mal yo ke noko fongola mal oyo evandi nzinzi. Continue. Parce que na bomoto akokai koyeba te que mal oyo ezali identique oyo nde mabele ya mboka ezali. Nzinzi effectivement eyaki evandi likolo ya mal mais ye atiki mal wana oyo nzinzi avandaki afungoli mal mususu oyo ba Belge batiaki mbongo. Ba Belge balobi bon d'accord comme yo oponi na yo mbongo mabele na bino biso tokozonga na yango bakamati mabele bati yango pembeni. Wana ezali le nodi oyo elekaka makambo spirituel oyo elekaki tango tozwaki bosomi na 60. Berere me bayebisaki ye asali ndenge wana te. Papa Diangenda a laissé passer makambo wana. Bakomi mokolo ya kozwa bosomi bayebisi ye tango yoko kenda drapeau na bango ekokita préposé ya Vatican oyo akoya awa akotuna yo bozwi bosomi sikoyo lingomba nini oyo eko accompagner bino. Papa Diangenda ayebisaki lobaki tozali na lingomba ya biso ya papa Simon Kimbangu. Alobaki te alobaki likambo ya lingomba tokotala sima. Deuxième erreur. Troisième erreur akomi quand même mokonzi. Mais place on a toyoka kake papa Joseph Kabila pardon le Kasavubu alobaki ke eza église catholique. Esika wana eza ndenge nini? Ya solo alobaki église catholique parce que azali mwana abokamaki na bango azalaki pe na philosophie na bango malgré maye papa Diangenda bandaki koyebisa ye po ya lokumu ya bana Congo. Alors erreur ya misato ba papa babengi ye bayamba ye na Kimbaseke. Lere wana église kimbangiste babandaki kosambela na Mandalala. Mandalala ezali mystique ya Mandalala. Toko expliquer pe yango pourquoi. Parce que papa Simon Kimbangu tango azwaka baptismo babatize ye mokolo wana azongaki na Lindalala wana ti ayaki kolona yango na kamba pe Lindalala ebimimbila. Nano tomona agronome moko te azwi Lindalala ya mbila loni pe ebimimbila. Donc likambo ezali tata Nzambe azalaka na basinyi apesaka basinyi pamba te. Kasavubu aboyaki kokenda lobino ya azali président akoki kokende kosangana na Mandalala te.
na yango Nzambe tata papa Kisoloke Lokelo asilikaki akamataki kiti oyo babombelaka Kasavubu abaloli yango abuki lokolo moko ebimisi rebellion na Kwilu, lokolo mosusu ebimisi rebellion na Kasai, lokolo mosusu ebimisi rebellion na Katanga, lokolo mosusu ebimisi rebellion na Kisangani. Non, zongela na sika wana po bato ba comprendre awa tozokende biso malembe pamba te tolobaki ke makambo ya Congo to bokonzi ya Congo to ba président na biso bakoma bango na Bible. Siko tozokende na tozasiko ko détailler premier président. Donc Joseph Kasavubu Osolanda kende malembe na place wana eza ndenge nini penza bandeko ba comprendre. Place wana indépendance ezwamaki Kasavubu akomi mokonzi bien que azalaki minoritaire na parlement, mais papa Kisoloke alobaki kena bako voter yo à 80%. Papa Kisoloke abimisaki mwa papier na poche na ye akomi atambusi yango na parlement nde bayaki ko voter ye à 80% ye mutazalaki minoritaire likambo ya tata Nzambe. Mais tango ba invité ke aya ko sangana na bandeko na ye batata na ba mama Kasavubu orgueil lataki ye asa komi président akendaki te. Nzambe tata papa Kisolokele oyo azalaki pa meme ko bondela papa Kisoloke azalaki ko bondela te parce que soka bondeli eloko akosenga na lere wane ko salem epesaki kanda abaloli kiti oyo ba lengelaka pona président Kasavubu bayamba ye abaloli yango makolo etali likolo, lokolo moko epesi rebellion na Kwilu, lokolo mosusu epesi rebellion na Kisangani, lokolo mosusu epesi rebellion na Kisangani, lokolo mosusu epesi rebellion na Katanga. 4. Donc moyen atambola ezate na berere wana Kasavubu asalaki mboka na biso ekoti lisusu na pasi ya 40 ans. Papa Diangenda basava oyo alengelaki akitisa na lere wana eloko moko te tokoti lisusu na buumbu ti papa Mobutu ayekokota. Voilà, tokende malembe pambate papa Mobutu ayeko kokota. Donc pour Joseph Kasavubu lelo toko confirmer que bakomaye na Daniel 7 verset 4. Voilà bandeko tozokende malembe nini ezali kolakisete Joseph Kabila azali ya kokomama na Bible. Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu azali kokomama na Bible. Ndeko mwasi akozongela biso susu pambate balobi niama. Kasi na niama wana na makolo. Zongela nanu place wana avant toleka ndenge nini deuxième pouvoir Joseph Mobutu. Mama malobe mnamboka nayo. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Tozokende, malembe, biso tokolobate, wana eza Daniel 7 verset 5. Mena ndeko, na esika wana, likamuna ours. Est-ce que ours, akoki kozala mutu? To ndegeni? Ya solo, eza ba image. Ba image, ursu azali nyama. Memoni balobi wana ke ye azalaki lisusu na mino misato et puis abandi kolia lisusu ndenge lion aliaki, c'est-à-dire alandi politique ya banoko na biso ba belge, alandi politique na bango, alandi philosophie na bango. Voilà nde yango eyaki kopesa tata Nzambe kanda jusqu'à accomplika ki mokili. Donc c'est-à-dire awa poto comprendre malamu tozo comprendre ba président ndenge ba komama na Bible na ba totem ya banyama oyo ba totem oyo ba qualifier ki bango, oui. N'est-ce pas? Oui. OK, continue. Na yango toyo koleka na Daniel 7:6 kunande tomoni papa Mobutu ayeko kota le 24 novembre na coup d'état. Makambo wana bana Congo bayebi, mais po akota wana asala 30 ans ou 32 ans salaki, Mobutu a contournaki ndako Nzambe ya matete 3 fois tango bafungolaki yango. 3 fois est égal 30 ans. 2 ans oyo yaki kopesa melaye. OK, 3 ans est égal 30 ans. Nandenge ni 3 contours.
donc contour ya salaki Ouais, ça. donc Joseph Kasavubu soki atosaki pe kokende kokota na ndako ya nzambe ya mate ya Kimbanzeke mbele makambo oyo ezate Yes. question wana eko ya sima Non, ekoya simate, naibite, ekoya simate, soki akendaki mbele ba pardonaki ye. Mbele ba pardonaki ye, mbele ba mekaki ko arranger ndenge nini. Tata Nzambe na ye Kasavubu bakoyi koyoka na po Kongo na biso ekenda liboso. botokende sikoyo na 3 tours ya église ya Matete oyo epesi 30 ans Ya solo ndenge boyebi bafungolaki église ya Matete na 68. Papa Diangenda a invitaki bakonzi, surtout président na biso Mobutu akendaki. Mais tango bakei basali premier tour ya temple. Basilisi basali deuxième tour. Babeti na porte, po porte ezalaki ya kokanga. Moto azali koyamba te. Papa Simon Kimbangu oyo ali puta azali koyamba te. Alobi na ye tosala lisusu troisième tour. Mobutu alobi encore. Papa Diangenda alobi oui encore parce que Papa Diangenda en tant que Nzambe ayebi. Baye kosala 3 tours, na troisième tour tango ba beti porte Papa Simon Kimbangu ayambi nde ndako Nzambe ya Matete eyaki kofungwa. Voilà 30 ans ya Mobutu. Mais Mobutu ayaki ko comme ça 32 ans. Tango ayaki lisusu ko témoigner na centre que ngai nazali chrétien catholique. Moto ok katana wana ngai nazali chrétien catholique tolanda nanu image wana ya papa président Mobutu. Témoignage oyo nazali kosala botala président de la République te botala citoyen zaïrois Mobutu Sese Seko azalaka kimbangiste te mais azali chrétien catholique. Na 1958 Mobukoto Kamalibwa tukumitano na mwambe Papa Diangenda oyo alali azali koyoka ngai abengisi ngai na ndako na ye alobi na ngai boye papa okomi mingi mpona kosalisa biso bakimbangisi endimami na biso na bakimbangisi mpe endimami na Nzambe lokola asimbi ngai na maboko akwei ya genou alobi okali liloba lya Nzambe 1958 nazali na émotion mingi nabosani date na sanza me nayebi te ezalaki na 1958 kasi soko botali histoire ya Zaïre nsima na maloba ya Papa Diangenda soko bandi na 1960 ndenge nazalaki na table ronde te nakomi na ndenge nazali na yango okomona te tata oyo alali oyo babwakeli ye mabanga azalaki prophète na kati na biso bolobaka prophète obele tata na ye ye azali prophète makambo ye alobelaki ngai yango esalemi ndenge ye ayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye bolimbisi mpo alingaki moto ayeba te kasi ntango naoki sango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai émotion na kosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète kimbangisi towuti kolanda papa président atémoigné alobi oyo alali awa tolobaka ete tata na ye kaka or ke ye mpe alali aza prophète nzambe ya banzambe na esika wana yo olobi nini na 32 ans ya président Mobutu. ya solo
Mobutu a respecté principe politique oyo tata Nzambe, a contournaki, a pénétré, a percé, et puis a bimi, a komi mokonzi. Président Mobutu bazalaki na papa Diangenda na Kananga. Tango bazalaki kuna oya salaka kuna na Kananga babande zali. Mobutu azalaki ko baluka mundele, azako kende kolia na ba restaurant ya mindele. Akobaluka mwa mundele moko ya libumu munene, mundele moko ya libumu muke, mais papa Diangenda apekisaki ke Joseph tika makambo wana ezali makambo ya mabe. Okokoma mokonzi, azalaki koyoka te. Mokolo mususu papa Diangenda asalaki ko a bloquer mécanisme. Akei azongi na ndako comme azalaki soda. Po ete abima na tonga kene na appel, azozonga lisusu moto moindo te. Ti jusqu'à ce que moi si na ye akende ko benga papa Diangenda ke yaka kuna ndoe na yo makambo ebebi. Oza komona. Makambo toza na ngona kata Congo. Et ayaki koya azongi siye moto moindo pe Mobutu a continué. Donc famille présidentielle na tangwana ya papa Mobutu bayebaki force ya papa Diangenda. Ya solo bayebaki force ya papa Diangenda. Bayebaki force ya papa Diangenda. Makambo tuza koloba ezali makambo ya katikati. Tokoki pe kopesa bino mwasi oyo papa Mobutu azalaki na ye. Azali pe moto aponamaki. Bon, kuna toko kende sima. Waneza ba thème oyo toko fongola pe ba téléphone ba opé ba poser biso ba question, ba poser biso ba question na deuxième émission na biso oyo toko sala. Alors, na ebité na esika ya Joseph Mobutu, soki likambo ezali pe ya kobakisa. Bandeko, toyebisaki bino ete Joseph Mobutu akomama na Bible. Tokota na molimo pour être au comprendre to pesi bino verset biblique banda kotanga banda na Daniel 7 verset 1 tina 28 tanga na yo sala analyse nde oko comprendre mais tango zo tanga ngo zala na molimo ndenge biso pe tokotaki na recherche spirituelle, n'est-ce pas papa Nesika wana ezali bongo. Mais tango Mobutu ayeko silisa manda na ye akei. Mais nakolobela bino likambo moko. Biso na Congo to connaître 17 mai. 17 mai ezali date ya sikate. Kala papa Smoke Mbango abomaki mokili oyo pona kozanga koyoka le 17 mai koko na biso Noé. Mbula enukaki le 17 mai jusqu'à le 27 mai. Mbula esili ya mbula mususu. Et le 28 mai papa Smoke Mbango na Noé basalaki fête ya bokabwani na mabe. Mobutu ayaki pe ko boma mokili oyo akutaki le 17 mai na Mbandaka. Asali impère, asali 3Z. Ba proclamer yango le 20 mai. Bazalaki ko fêter yango, tozalaki ko fêter yango. Tango Mobutu azako tambola alobi après moi c'est le déluge. Nasima papa Kabila pe ayaki kolongola ye le 17 mai samedi. Papa Kabila lokola koko na biso Noé yepe ayaki ko banda mokili na ya sika na 14 mibeko na ya salaki na 14 ministre na ya tiaki na stade ya martyr le 27 mai. Donc le 28 mai abandi mokili na ya sika. Donc lokola bazalaki komona ke Mobutu azalaki dictateur, c'est-à-dire to kabwani lisusu na mabe na Mobutu. Voilà le 17 mai au te connaître. Mais boyebake Nzambe bandakala a bouleversaka mokili le 17 mai samedi. Donc sanza ya mai yango ndezali sanza ya changement, mais ali sanza ya libération te. Sanza ya libération yango yo tokoti ezali sanza ya juin. Voilà, sanza ya juin, bientôt le 30 juin. Est-ce que tokoma libéré? Tokoma libéré ndenge nini? Soki tolandi papa Simoki Kimbangu. Tozokende étape par étape. Maintenant toyebisaki bino pe likambo mususu Laurent Désiré Kabila akomama na Bible. Tokoyeba ndenge nini? Toyoka. Laurent Désiré Kabila
bato bazalaki kolinga kobenga mingi Mose yepe akomama na Bible azali na Daniel 7 verset 7 à 8 yende wana balobi azalaki nyama moko makasi mingi aye abuki nyonso to Mobutu atiaka en place makambo nyonso tu bakor banini RDC bazalaki na nyonga lobi mayongo wana etalinga te na mona ke lokote or que nyonso wana ekomama na Bible. Ekomama na Bible. OK, token. Azalaki très coriace, akambi pe mboka pendant 3 ans. Mais Bairer ezangaka te. Koya azalaki koya. Papa Dialungana, Kolo Yesu. Ayaki kozila ye na ville ya Kinshasa pendant 11 mois. Pendant 11 mois. 11 ezali chiffre d'or, chiffre papa Smoke Mbango. Ayaki kozila yao. Kase komaki na Kinshasa, Laurent Désiré Kabila ayaki te komona mwana ya Nzambe Kolo Yesu oyo makambo nyonso tu ya mokili epesamelaki. OK. Tokokene malembe kasi na esika wana pe bandeko mususu ba president baleki totangi banyama na bango. Kasi lolenge nini tokoyebela totem ya Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila ya solo azalaki mutu moko matata, azalaki compliqué na vie na ye, bazalaki kobanga ye. Bakonzi ndenge bakoma na Bible bokonzi nyonso epesamaka epai ya Nzambe. Kasi soki akomi ne bonga yango akomi koluka eloko nini ekosimba ye. Kasi confirmation tokena na Bible, hein? Puisque Bible toyoka nanu na Daniel 7 verset 8, hein? Elingo yebisa biso nini bongo tokokota nakata muzindo. Voilà Daniel 7 verset 7 à 8, nous lisons. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et les voici, une autre petite corne sortir du milieu d'elles. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà. Wana tutangi ya Laurent Désiré Kabila. Mais tokokene nanu toyeba totem ya Joseph Mobutu na Bible bapeselaki yango ndenge nini pamba te toyebi ete papa diangenda atikala koyebisa biso ete oyo akoya ya misatu akoumela te akosala kaka 3 jours soki nakosi bakimbangisi nyonso bayebi. Voilà tozo livrer bino ba secret 3 jours na 3 jours wana jour moko pa ya Nzambe eza Mila sikoyo calculer 3 jours est égal à 3 ans. Laurent Désiré Kabila a sali 3 ans avec force, avec pouvoir naye akufi nango pe. Pa kufelaki na kacha bokonzi na kicha bokonzi naye. Voilà, tokene nanu totala susu ya papa Mobutu après ndeko bongo ako expliquer biso nambo zindo. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Bandeko balandi batata pe ba mama binomoko boyoki Mobutu c'est le grand léopard. D'ailleurs yemoko alingaki kolata bilamba ya tache lokola léopard. Yende azali aigle, yepa azalaki lokola monstre ndenge ba décrire yewana. Mais soki botali photo oya papa Mose ndenge bapesi yango na Bible awa ndenge boyebeli ndenge bomonaka ye azalaki mobali moko costaud molai mais ba décrire lokola monstre épouvantable ye makambo nyonso tu oyo papa Mobutu atiaki en place alongoli yango pe abuki yango et azalaki na ba corne
mais bayebisi biso ke monstre wana azalaki na bacorne misato ebukani, c'est-à-dire liwa ya ye eyaki kokomela ye. Mais ntango liwa ekomeli ye alela petite corne, papa Joseph Kabila Kabange aye kozwa relève. Mais azui relève na l'ère oyo mokili ekomi na difficulté makasi. Pourquoi? Parce que kolo yesu papa Dialungana alingaki kosilisa mosala. Ba détruit Union soviétique, ba panzi Union soviétique. Mira Berlin ekwei. Le détour jumelle ya États-Unis et Bukani. Tsunami esalemi kuna. Alors na mboka na biso mobulu pe ekoti parce que mayele ya bamindele ezalaki bakabola mboka na biso na 3 grands pays. Rébellion ekoti na Goma, rébellion ekoti na Équateur, rébellion ekoti na Kisangani. Papa Kabila Joseph Kabange atikala kaka na mwa parti ya mboka kaka ya Kotanga, Kinshasa, Bakongo, mwandambo ya Bandundu na mwandambo ya Katanga oyo azalaki ko contrôler. Alors na yango batata na ba mama toyaki komona ba politicien na biso bakomi yembele bakende pai bazonga pai moye ezalité. Mais lokola tata Nzambe abongisaki conférence eyeko fungwama na Saint City na Afrique du Sud, ba politicien nyonso bakumbani bakekuna pona makambo ya mboka. Tango bazako kende, alors que la véritable cité à lumière, Saint City, la cité de lumière ezali Kamba. Conférence pe ya Kamba ekoti. Tango conférence ekoti, tomoni au même moment na 2001 ye ancien du jour avant de nebonga na ye papa Simon Kimbangu Kiangani ba décrire pe wana na page wana papa Kabila pe ba yeko vandisa makambo na ye na Saint City a continuer basa la transition. Voilà to yeko kota na transition ba livre efungwami histoire mboka komi ko betama nyonso ezali wana na kati na Daniel soki tokoki kozonge la place. Voilà, merci tokokende poete to confirmer eskaka Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que tokoki kopesa chapitre biblique ezana Daniel 7 verset 9, OK? Ouais. Comme ça tolandango biso nyonso et prouver biso toyeba likambo Nzambe ezandenge nini na likambo pouvoir ya gouvernement. Voilà, nous sommes toujours dans le même chapitre 7 au 9e verset. Voici comment donc se présente. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions s'éteignaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Batata ba mama bino moko boza komona bisote makambo Nzambe abongisa na mboka na biso pona bi. Papa Simon Kimbangu, l'ancien du jour, le roi des rois, à côté na pouvoir. Bandeko ba politicien. Mingi bazako banga papa Simon Kimbangu. Bokonzi na ye akoya kovanda na mongale mate. Yende le roi des rois, yende mokonzi nezali ya mokili mobimba. Soko ozali na mongale maloko la président, ozali ko gérer Nzambe, ozali pe ko gérer batu na ye oyatia awo. Yango wana bomoni ndenge avandi, papa Kabila pe avandi siye. Mais papa Kabila Joseph Kabange toteme na nini? Ye azali lisusu na makambo o animalité, o nyamate. Ye alati sikoyo elamba ya Molimo Mosantu. Molimo Mosantu a conféré ye identité na ye. Yango wana toza kolanda sikoyo identité politique ya papa Joseph Kabange na mission première oyo tata Nzambe apesaki ye. OK, merci. Tozo continuer pona koyebisa bino bandeko makambo tozo koloba ezo kende tozo tanga ngona Bible. Maintenant toko kende poete et confirmer biso identité politique ya Joseph Kabila
Kabange ezali na Ésaïe 28 verset 2 et puis ezali na Ésaïe 28 verset 16 tolanda nano identité na ye pe programme na ye oyo tata nzambe apesi ye. Donc lelo oyo soki président na biso Joseph Kabila alandi programme ya nzambe alandi oyo nzambe alingi, donc mboka na biso tokozonga na ndenge ya malamu. Kasi soki tolandi baerreur oyo Joseph Kasavubu oyo asalaki fasi ya papa Diangena, karma Congo tokozonga kaka na zéro. Tolanda Ésaïe pambate tolobaki ndioso na Bible. Ésaïe chapitre 28 verset 2. Voici venir de part le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Nous passons maintenant au verset 16 jusqu'à 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement un sillon, une pierre. Pardon, je reviens. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Ba tata ba mama touti kotanga na mukanda musantu. Ésaïe 28 verset 2 wana bapesi identité ya molimo musantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye azali lokola ouragan destructeur. Ye azali wana pona mokili. Sikoyo azali ko remettre mokili à zéro. Po ete bana ya ye basepela. Bino moko boza komona mai maza koleka na poto, maza koleka na Amérique, maza koleka na Chine. Boza komona mopepe ebandi. Mais biso awe sika ye moko azali tozana ko sentir te. Alors soki aye ko sukuma na yango nde omoni ke a conféré identité na ye na papa